On a été comme Makala, on Livia, na Massina Petro Congo. Quartier Batoto, Mundara, Tara, Baviango et à passer, mais ce bio Kotara qui passe faux. Donc c'est bien on l'aura toujours. Donc ce big non, t'es bien on a passé na Kangama Boko, Mbongo qui t'a l'icoloté. Le faux Lukangonde. Donc on Lukango et c'est un peu à cause à moi, joie moi, boana, cosera trop, on a raisonné vraiment et belleté, on pensait belleté. Donc d'autres boyotiens Makala combien? Bonachel est à 1000 francs. Oh, il y a 1000 fois belé. Il y a une poussière. C'est la poussière. D'autres poussières, on a la main en baboula poussière. Il y a un baboula poussière et baloukarana. Ok. Il y a Libongo Bana Mambo. Grâce aux Ana Moisi, aux Ana Bana. Zambon Maman Zopesa. Il y a moi cité. On a concentré notre vie pour nous aller que Bélina Sima Bata les langaï. Donc moi, les gens aussi que les gens ont parce que non, nous avons position. Viens, on a passé non, non, oui. So, sinon, moi, c'est la minute. Parce que si ça passe, je charge à aller que nous avons. Est-ce que moi, sinon. Ça n'a pas la grâce à Makasi, grâce à Boyko Bunda, Boyko Simba Mbeli, à Boyko Senga famille. Grâce à Linga Lukambongo na moko na ndenge ya bosolo, azamona moko malamu, azo Lukambongo na lo lenge sengeli. Grâce à ndenge afandi wana. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo nanga ya libela moninga nanga ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati touti mosika esansal tokomi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati matoye yo kimiso emoni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati touti mosika esansal Matolo mingi bana membre balandi ya chafunza manzamba tozana bino longo lolinge tena ko talisaka bino be culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso wanete na yebisi bino kaka bo s'abonner bo partager tozaka ka be mokawa na yabiso podcast télévision na chikate podcast télévision ba bonino sota podcast télévision bali ko landa biso ba tonde belé bali ko tala biso na musala oya kitoko to ali ko talisa bango ezabe kitoko mingi yambo to ko kote te émission ko talisa te batu makamuze belé so leka na bosente na PCB mbote mingi na balandi munene oyo bazali ko landa biso mama nanga moko oyo te mama nanga mona li français na robenga be ma mère mama ya Julie mama ya Colin wana ndia za mama moboti mama kitoko alinga kosunga mingi mosala ya bana wana na bosanité na pesi un grand merci na mama Mado Kondi azali wana elongo na moninga na ye mama Solange Mudiri bali wana mama Mado Kondi na mama Solange Mudiri bali wana totana bango elongo totana bango vraiment motema moko mama ya bana na pesi vraiment merci mingi merci na botanité na groupe Newsday groupe Newsday bali wana ba ko embela nzambe kitoko na bosani pete bande ko bazali wana belé na kotanga te bana membre bali wana na pesi merci bana membre ya mbote ko côté te ko solola ezarabe kitoko mingi ete na ba jeune garçon soki alibe ko sala be mosala na ye ali ko sala koteka et c'est pour ça qu'après bateau
na place tokende kosala mwa kikuluna na place okende kosala mwa koyiba na place okende kosala mwa bundumba kokende kosala boye mais soki ote ozali koteka oza koconcentre mwa etekeli na oyo eza koleka be kitoko eza kitoko mingi bana membre wana bozolanda ngai wana namoni ete Julie afungoli be matoyi na Colin na Chloé bango wana bafungoli bakolanda bana membre tozokota kosola na bandeko na lolenge ya mwana moko oyo tateka makala na kombo ya Grâce se bayebi ye ndeni na lekisaka makambo na ye ndenge ni ndenge leka bia tosola be na mama wana moni mbote mama mbote mbote papa boni maram papa bon awa toali be koleka est-ce que oyebi mwana kombo ya Grâce ateka makala ateka nini makala kombo nani Gracia te nayebi ete mwana moko elengi mobala ateka be makala nayebi ete papa oyebi ete nayebi ete oyebi epete te toyebi ete merci bana membre tozali na Wenzo Live awa Wenzo Live Wenzo Live tozali awa Wenze Alivia wana tozo découvrir na bino mwana mobali Grâce na ba ope ba yebi mususu ba musupe ba yebi te bana membre na biso podcast tozo leka nde tozo tamwa na bino longo ko découvrir mwana mobali wana eza kitoko mbote aya ça va oza bien bana membre balandi na biso podcast tozo tambola na bino kosola lolenge ndenge ezali to découvrir mwana ngo azalaka be wapi mbote aya mbote oza bien mbote mama mbote to mono soteka boni santé kitoko mekano koyebisa bandeko baolanda biso toza na wenze wapia toza wenza Livia est-ce que oyebi mwana mobali moko ateka makala na kombo ya Grâce bongo na oyebe te yanga na ye na wenzo kala te merci bana membre bino moboki bato balobi penza mingi ete bayoki mbote pa koko wali bien pe koko awa toza na wenzani toza na wenza Livia est-ce que oyebi mwana mobali moko ateka be makala na kombo ya Grâce te nayebi te koko nga fanda koto tafanda petoko ngona mwana petoko na fanda kama koto nde na fanda koto te matono mingi merci bandeko na biso podcast télévision mbote mama mbote boni mbote papa to mono zoteka ndunda kitoko ya boni santé santé da bien OK na biso podcast télévision to kichao est-ce oyebi mwana mobali moko adebuyaka na place sala kikuluna zo sala te oyebi mwana mobali mwana kombo ya Grâce aoteka be makala te ateka makala te yo yebi ye yebi Comment nego ateka kanini meka ko bisa bandeko balandi na biso podcast amemela biso biloko soto si soteka akoti na dépôt ateka pe makala atekaka d'accord bana membre tozota mona bino kana biso podcast télévision ponete kokoma kosola pe na ye ekozaki toko mbote mama boza bien awa tozali awa na ya biso podcast télévision bomone zotambo na bino kosolola ko tala ya libe kitoko pe mingi lolenge ndenge sengeli ba bonenyo surtout na ya biso podcast baza kolandanga bino chef Nzamba na bosanité kuna na Faransa na ko beta sete mingi ete bato ete ba kolanda chef Nzamba groupe bana membre bazali kolandanga belé bana membre bazali wana na pesi mbote mingi na bana membre groupe bana membre bazali koembela Nzambe kitoko bazali na bango tozana bango elongo ndeto ko tamona bango ndengeza mbote ma boboto bondeko esengo boni santé kitoko mama santé kitoko bandeko bakulanda biso mekana ko bisa bango tozana wenza wapi wenza Livia eza précisément wapi ngai na yego somba biloko précisément na Masina na Petro Congo OK est-ce que oyebi mwana moko na kombo ya Grâce ateka makala za mwana mobala muki ateka makala na pesa sa ikuna me ateka makala na yebi ye azaka bungu ataka wapi Kotobo da Kotobo aseka to matabo OK tokende wapi boye tout droit mwana mo ateka makala OK bino be bandeko bako leka bino ka boko tuta biso eza kitoko te merci maman toza na ya biso podcast télévision merci toza awa na ya biso podcast télévision toza na bino longo toza na bino ensemble mbote mama boni santé za bien toza wapi toza na Petro Congo wenza Livia na mwe batongeli bino kitoko batongeli biso kitoko awa tozoluka na biso podcast télévision oyebi mwana moko ya mobala teka makala
mwana moko ateka makala Gracia. Ah. Eh bien. Te. Eh bien. Azaka wapi. Merci bana membre. Toza ko poussa na ko kende bande ko balobi to matabeli boswawa pona ko tala balobi te elenge to fungola be miso bomoni te tango batu ete ba koloba yo okolela ka mboka za mabe mboka me luka e ozala be malamu mingi yango to ko tambola ko solola ko talisaka batu mbote mama mbote boni mama. Ah, ok, tous alliés ensemble car tous au bout d'ambote ya. Ah, bonne santé bien. Tout va bien. Ah, tous au luka mwana moka mobali oyo azoteka makala. Koko bon koko azolela ni. Matanga. Ah? Matanga. Ah, mutateka kawa. Oh, attends-moi. Ah, ok. Merci bana membre tozo continuer bomoni bande ko bali ko lela wa to ko continuer ka ko tambola pona ko sona batu ezali moi kitoko mingi ezape eleng mingi tozo continuer ka moi masolo na yabiso podcast télévision tozo kota ko luka wa plus ni to ko guaye pona ezala malamu ah tozo ba mbote mama mbote papa. Bonne santé. Santé bien. Tomoni o chamwe. Na chamwe te kote ke zate papa. Ok. Bande ko balandi na biso podcast télévision bali ko landa biso toye awa to za ko lika elenye moko mobali andimete ko teka makala na place sa ki kuluna me aza ko teka azarabe wa aza grâce azoteka pembe nanga aza voisin nanga ye wana vandi kuna. Ok. Merci wana to koma wana na ya biso podcast télévision tozo poussa na malembe balexi biso ezaliawa mais pe to moni ye pe wana pe limwa ko bungisa kala na ye na ya biso podcast télévision awa ya biso podcast télévision bo monete tozana bino Montréal zoa to komi côté ya Gracia elenge mobali ape ako kakula ko bongisa makala na osengete elenge tango ete ozali ko luka mwa mosolo oza ko luka nini ko luka ngote na mwa maboko milayi ko kende ko yiba teka ekozala mwa kitoko mingi luka moyo oteka luka moyo o débrouiller et ozala mwa elenge kitoko makana ya biso podcast télévision mbote aya mbote client Mbote. bonne santé Ouais, ça va. oso makala. Oui, na soma makala. C'est pour ça makala pas grâce. Oui, na sepelation makala pas nani. Ponani. Bon, parce que ateka makala ne bien azala pe na makala bien. Mais sikoyo pourquoi ndimika ko som ko zala bongo bon tinongo zo mona elenge grâce à zoteka za jeune. Ezo jeune ote. Non, ça ne me gêne pas d'ailleurs que tu bonnes sepelanango parce que tant jeune il faut le kambongo. Pour faire d'abord tel et la moutouté donc Kosomba ezape quelque chose à encourager pe mutunelo ko sala na c'est pourquoi j'apprécie ndenga sala et puis on elingana Kosomba. Merci beaucoup na Yabiso podcast télévision tozana bino wana ete na pesi un grand merci na yemoko boss Roni Malundama boss Jacking Malundama baliko landa biso wana mwa masolo moke torobeta na ndeko Gracia malgré zo bongisa makala bana moy bozolanda na biso podcast télévision balobi ete il faut koluka mwa mosolo ezala kitoko yo elenge wali kolanda chef Nzamba Nzamba na place to yiba na place sala bondumba na place sala mabe na place kende boy ezali loko moko miyeba eloko nini oza ko sala eloko nini oza ko tambola lukata teka makala lolenge ndeko na biso grâce à zoteka mais toza ko sola vraiment ebele na ye toza ko développer makambu penza mingi na ye e ozala kitoko ya pusana eza kitoko mingi lolenge ndenge ezali ndenge esengeli wa to pusana to solola ozo pe makala wana to pusa to solola wa na ndeko grâce malgré kichezate na vana na okweya te na kicho ya pesa kicho wana balobi na biso podcast télévision na osengete bo partager émission bo liker ezali kitoko mingi et surtout mingi na opesa vraiment un grand merci na ba diaspora nyo surtout oyo basa kolanda ba diaspora nyo surtout oyo balinga mingi ko encourager bandeko ko encourager bana ezali moi kitoko mingi wana ete na premier na vandi to ya to solo la mbote ndeko grâce ouais mbote père na ngai bonne santé zango kitoko ngola ntambi c'est pas mon offre
mais bandeko bakulanda biso na ya biso podcast télévision kotali tenenge oza oteka mwa makala boye bamisusu bayebi yo bamisusu bazo yeba yo tezani ngai kombo nanga yo disheleka Gracia nanga commerçant teka makala parce que au banda oteka makala ngo ça fait combien d'années ngai oda 5 mois 6 mois pour la banana ba décembre ara donc oda 6 mois on a continuer na ngokara donc 6 mois oyo banda oteka makala 6 mois on déjà na kene déjà bosiko mekano koloba esa ko belo lenge boni grâce ozali moi jeune était oza jeune wali ko teka moi makala na yo ozo tamba siko esa ndeni pona na minute onde toza oloba eza ba jeune mususu bazana ba barba komela eza ba jeune mususu bazana bango leska yo ko ndimi ko vanda ko zo ba poutiero na ndimi ko vanda po parce que na logi ya musala ba nebele na zwi na ngate yango leki na saba kikulu na saba via mabe na pona na teka na makala yango wana ta ba jeune garçon msusu leki avanda bongo semi ata lukata esa bien yango to bundara toujours ta ba via yango mais ils ont ya pas si vraiment ko travailler yango mais to choisir pour misala monsieur ezate d'accord c'est quoi makala ngo oteka combien de sacs na teka 2 sacs donc kaka 2 sacs au vendre pour teki pe kitoko pe esili oui na teka 2 sacs mais bakiliya msu bazanga mo makala mais ba fond rande to bundara pour no mo ba fond suma ba fond ezaki oleke na 6 moi ba 13h boye simena 6 un msu mo na ko seti ba 15h pour bakiliya msu ba luka makala vraiment ba luka makala mais moi ba mbongo ba bakisa trop ezala te mais to bundara toujours vu que toi on est bandeli non choisir te osiko bandeko ebele bakokoma bamusu bamonaka yo na TikTok wali koteka makala bamusu bamonaka yo na makambo ebele wali koteka wali kosala makambo mais siko pourquoi pour lata kashine pour lata kashine pour na ba poussière na lata kashine ba diaspora pe batindelaki ngai na part ya maître Chilanchi batindelanga ba kashine ebele na lata na MC ba kashine mais MC vu que na za mo be tufuma na wa be tufuma trop te na chana ngai monte tini lo na chana ba gana ngai oui denga moi mabuko talaka iko grâce à bando bazo tra biso za ba bota bino combien na vina biso ba bota biso 7 ba bota bino 7 na famille na bino ba bota biso 7 mwana liboso azali moi liboso azali mais ya bala na ye azaba occupation na mope ya mi bali pe azana na ye mais pas avec occupation na ye mais ngasko na ndima na ngai na zo charge donc na mi la ta charge voulait que na za mo ba loenge na mi pona na zo moi charge pour no bundara na vie donc voulait que na pe oui na zana abali azo charge moi sina ba na e est-ce que ba no peso trop donc ba no peso trop te et puis oh wana pe kuna zu abali a charge na e na moi sina pe donc a s'occuper na vraiment trop te c'est que maman za vie maman za vie mais za moi distance na ngai ok mama teka na teka wana bomoni bandeko tozalia wa na makambo belé toza ko talisa kabino bomoni ete na ndeko grâce aza ko teka azo teka be makala bomoni ba client bazoya azoloka bola no ambiance ni azo teka ouais ta on a teka makala wenza Livia na masina Petro Congo quartier batoto ndara atara ba viango ya pasi mais sobi ko tsara ki pasi faux donc c'est bien roloura toujours donc sobi ga non te viango za pasi na kanga maboko mbongo kitali kolote le faux lukangonde donc ero lukango esenga peka koza moi ba joie moi bwana ko sera trop pour na raisonner vraiment belete ko penser belete donc ko boyo che makala combien boye na chele ya 1000 francs oh ya 1000 francs belé ya en poussière la poussière donc poussière wana la mena mbabola poussière ye mena mbabola poussière baluka wana OK ya libongo bana mambo grâce aux ana mwasi ozana bana zombo mama zo pesa ina mwasi te na concentrer na vie pour na baleke bele na sima ba talela ngai donc moi linga na sipe zana ote parce que non on a ta position te ba via on no passe non oui so zino moi si na minute ba ki so passe ba charge ba leki no zuite siko est-ce que moi si ndo rozo
Ah, na mono za ba client bela balingaka yo. Ba balingaka ba encourageanga. D'accord, grâce à bando bazolanda biso soki lelo ete moto molandi munene ya chef Nza Manzamba na kati ya podcast télévision azolanda biso alingi na sa soutenir yo a fournir yo aux alebela ko sala belo lenge bon. So nga fournir nga na zebele na senga pe Nzamba pambola pour parce que azuli kanisi ya ko aider nga pour parce que to sala ngo pour na temps. Ya na temps super au sala boya passit. Même si on a temps sur kokate même si on fournir yo boye ozuma mukana pe donc okomo soma basaki ya mibimba moba okomo chape ba neti nini donc stock oko chape moi stock no pesa bien ko aider et on a 5 so azape na pour ça soutenir na chaîne numéro na ngezana plus 243 89 52 59 222. Bosiko bandeko bal kolanda biso bazé belé wana batali ozala pe na mwasi tenaza mwasi ndamti yana mwasi te tena mwasi ben banzele kaya ndam doda te na doda na poa nini babi no te faut sala ngota va avant mariage degré na nga moko ya kopena senga ba jeune belé ba concentrer no vie zino position te so zu mwasi o che ouais yo zino position te est-ce que bono sala ngoka ya on a tinate faut de position je me parlais là on se sentait que aux amours un peu bien ça peut bien mais ce que bosiko yo mo yo ka son te ke basi ba roseka te na ka son te nga na courage ka son te na ka son poani est-ce que son ki moi si son est-ce que moi ça yo pe sanga mbongwa ape sanga te moi sina zela ko na luka ne bona prena pesa est-ce que son yani ya sekela nanga est-ce que na te ka ba jeune fille ba ya te. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision tozali wana wenze oyo boki bamane balobi wenze Olivia tozali wana bomone ete ndenge mwana mobali Gracia azali koteka koluka mwa mosolo na ye metoko yeba pe na bino pe témoignage pe ya bato baza nzinga encouragement lolenge nini bakoloba lolenge nini bakosala wana betisete na mère Laura Chou association fondation ya mère Laura Chou oyo te bakosunga bana oyo te bakosunga te bana bitike oyo te bakosunga bato te bazangi mwa makoki bazali wana Gracia olobani lobana ya suka bandeko bakolanda biso donc lobana on appelle ça suka ezaki na zape msupe na place ba jeune ya pe na ba jeune msupe baza pour ça robanda mais ba te façon ya robanda on na mais faut obeta un pas est-ce nganda bongo so na forcer kobima na réseau te est-ce qu'on mona ngai on mona ngate ya on a senga ba jeune na ebi na ngape bazoluka pe na façon na robanda façon ni na oteka data moi crédit pe so teki au vivre so teki crédit au vivre oloka soni olova na bongo malgré tout biso so ebi to souffrir tant mo pe na souffrir mais na ki mais na souffrir va pas te vraiment mais na bunda toujours le roi jeune garçon et on a 5 ans ba jeune garçon belé ba ka soni te ba ka baba si soni te pour na teka net jeune fille on appelle ça oh à moi site ina zabo à moi site à moi ce qu'on a ok soni poani ayo somba po e palia on a 5 ans ba jeune garçon ba ka soni te ba bunda toujours. Merci bana mambo na pe to solape na bato bazanzinga pour na pesa moi témoignage ya ndeko azoteka pour na encouragement ozala moi kitoko mingi wana tokene moi ko solape na mama pe to monia mbote mama mbote papa mono yo po teka ka isika mona grâce na teka isika mona grâce kaki azoko ba client bele azwanga ba client bele tenga na teka ndenge nzamba azopambola nga ye pe atekaka biso mibale totekaka bosiko okoloba nini pona elenge mobali grâce ndenge azode pona grâce na sepela na grâce makasi grâce aboyi ko bunda aboyi ko simba mbeli aboyi ko senga famille grâce alinga luka mbongo na ye moko na ndenge ya bosolo azamona moko malamu azoluka mbongo na lolenge sengeli grâce ndenge afandi wana ezali bongo bana mamba to sola pe na bandeko ba client ba osoma mbote aya mbote bonne santé oui qui merci tout le monde oyo sombe la grâce à makala oui naza cliente depuis kala déjà c'est que yo c'est pour la peine ngateka tellement makasi parce que na temps oyo komona jeune boye ko na pas facilité
Je vais profiter va préférer que ma machette mais avec attention na musala sala donc alors vraiment ne sera musala sala c'est pour ça que c'est pelani makasi mais c'est pour yo siko to kende so pour lingi mobile oteka makala bo mabeta papa vie bandara na 1 avril comme na 2 qui m'a été sala on a bien molinga mibala bureau et déjà musala nyonso déjà to baganya ka ndé moko j'espère ouais merci beaucoup toto la mbote maman na ngai o tsaleni kumati nandam mbote mama mbote yaya mama nango koloba nini nde koko no ndenge aoteka be makala mwana asalaka malamu mpenza ndenge ateka boye atekaka malamu ke azala kuluna etala mwa mobala boye bamingi boye bakolinga kosala te bayoka esalaka kikuluna me ye asepela na ye kosala na ye kosala na ye ya boye eza malamu oloba nini na bandeko oyo bakolanda biso badiaspora ne otu na oyo etali mwana oyo grâce te baencourage ye kaka te mwana azosala bien. D'accord, merci mbote mama. Awa pe tomoni mama tokoswa na bandeko mwa liloba kokola mbote ya mbote papa boni na monika bino ne bote. OK, yo po se pepe na grâce ninga teka na se planer makasa za courage donc bino basi bo seka ete to seke pour la nini eza musala alukambo. Merci bana membre na Yabiso podcast télévision wana bon mama boni kuna boni mama malam papa oza bien na ngolo nzambe naza bien mama na ngai okoloba nini awa Yabiso podcast ekiti awa na Wenzo Livi toye awa tomoni elenge mobala zo teka mwa makala na ye oloba nini pona bandeko bakolanda biso bon liboso na remercier na nzambe nanu oliaza la kuluna aza mobotele bato bambongo na nzela amenase ba parents mususu asali yango te na muke na ye wana eza musala awa eza musala sonite basu batekaka mai basu bateka pe bafufu oyo basu bateka ndenge na ndenge me ye wana ateka makala pas wa un fois na ye alia na libota na ye balia basunga na bandeko le batanga pe classe ndenge malamu na sepeli nango po azali mwana avandi kati na biso to bayane sika moko azalaka poli azalaka respect ali mwana banda bo mwana yaona sepela makasi nenga salaka eloko wana sepela ngo makasi enzela ya malamu ke ayiba kuluna asa sepela wana ne malamu yango wana sepela nango merci beaucoup merci bana membre ya pe moi liloba ko koloba bon ça va merci bana membre balandi na Yabiso podcast télévision wana te tozo kenena bandeko tozo swana bango eza moi kitoko mingi to swana batu mbote mama na ngai boni mama ochamwa Achamwete na tuli. Otuli yangoyo chamwete. Mama nanga bandeko bakolanda biso na Yabiso podcast télévision. Na moni mona mobali moko ana teka makala na kombo ya grâce. Okoloba nini pona ye pona toko mona mosala wana pe eza mosala na bino basi me mobali pe akoti makambo yango apipa za mwana mokia zo lukambongo. Okoloba nini pona bandeko bakolanda biso. Mwana wana Gracia. Ateka makala pona souffrance. Oli asala kosenga yango azoteka makala ne wana. Mingi balinga kate bambali musoba sala vantara boyboy. Tango moni ye azoteka makala na ye. Na aloba kana baninga oba yoka kasonyi koyiba konyoko la baninga. Ye wana mwana mbali ateka makala. Amoni ke sa normal pona ye vi na ye nyonso na makala. Oli ayiba kakata bato basaki. To encourager kaye. OK. Merci maman Obi baza ko encourager pena de quoi après azoteka wana wenze mbote mbote boni bien to mono pozoteka mombongo na yo mombongo zokende bien qui bien na ngolwani samedi bwe tozalia wana kacho koloba nini pona elenge grâce azoteka makala jeune garçon nzamba sunga ka kelibose be to mona na age na iba osaba kuluna bazoi baba kota na bandaku meye apona ye ko luka na mtoki na ye nzambe vraiment asunga ye akendeli boso pona zaki na yo lubengo wana. Merci bana membre balandi ya Biso podcast télévision bomoni tango te tokoloba tango te tokobeta sete na bandeko bomoni bandeko musu ba koloba ba vandeli tata mokonze koloba koloba ite mboka ya libe malamu te ba vandeli ba konza mboka za malamu tandis ka bino bozo mboka za malamu te kozala peka pe malamu te ezo sengete fo elenge telemaluka yango te bomoni te image to zuri bino ya elenge mobali bomoni elenge mobala zo bunda akoteka
oyo mombongo ete oyo bino boko be yango ete mombongo moko ya soni mombongo moko ya pasi wana bomoni ete ali koteka makala na ye azali kotambusa kotambusa ta vandi aza koteka mwa koluka mwa mosolo pona ete famille basepela pona makambo teleka bien ya limwa kitoko mingi pe malamu mingi yango ete na kobeta sete na balandi ya biso podika télévision tozana penepene na bino toza nzinga na bino toza vraiment kitoko na bino na makambo zosala wana vraiment ndeko pe ozali loba merci beaucoup bandeko wana tena osengete bo partager bo liker bo commenter et rozala moi kitoko mingi na biso podcast video bon apprécier un grand merci na balani minene balani monene vraiment over monene ya mobondo balandi ya chef Yinza Manzamba bazali wana bali kolanda ngai chef Yinza Manzamba na apprécier un grand merci na mama nanga moko Mado Kondi mama nanga moko tena ko benga mama social elongona moninga na ye Solange mama Solange Modiri e bali wana ba mama social basunga kamosala ya ba jeune bazosunga wana pe na bosanité groupe bana membre na Faransa na pesi bino un grand merci na pesi merci na Julie na pesi merci na Colin bali wana bali kolanda ngai na pesi merci mingi na Chloé bali wana na pesi un grand merci na bino tu na bosanité groupe Newsday bali wana na pesi bino mbote mingi merci bana membre ndeto kutani bembala sima partager émission liker ngabino chef Yinza Manzamba ndeto kutani bembala sima mbote kimya bote na bino bye bye yakolobezate mingi yakolobezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati touti mosika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo kolobezati ya kolobezati mingi ya kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misale monani ninga kolobeza te touti mosika esasal tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela